Donc, au bétin ma solo à Robino. Les lotis au bétin ma solo à Fabrigas na villageois na light music. Nebi ke batu ba star la biso ba za ya kokamwa. Le bolo mona makwenda. Yedendi selia toto na yo koyibisanga la libere. Libere moke pona tombola bilamba yo bina malamwe. Maestro Fabro tala mambu togolongo la bilamba toko pepa likolo. Voilà, chers internautes de beaux artistes partout dans le monde. Et puis, on a devant ma poste de télévision, devant ma téléphone, devant mon ordinateur. Et ça, a énormément plaisir. On a sur votre M de présentatrice. Grâce à ma collègue, m'a appelé la bouche électrique de la presse. Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous Inda. Et ça a sombé sous Kanabisanga. Nous avons fait Roger Molamboka Lubaka. Et les lots yambeli bino muto aza recherché na minute oyo babi muto luka makam nga changer comme on appelle c'est comme luka makam c'est lui qu'on appelle Chomi Dangwe na c'est kana nous avant d'abord on a présenté bino invité nanga. Je présente mes salutations à bateau tout balinganga. Là, j'ai dit un grand merci Nayo Papi Kelly. Donc, bon séjour à Kinshasa. Un grand merci à toi, Maestro Masaki du Monté Maya Nordine Pemba. Un grand merci à toi, comme ça, celle qu'on appelle Manuela la Ravissante. Et donc, on est ensemble. Un grand merci à Jires Brador ainsi qu'à Marcy Mukanda. Un grand merci à Rosinis Massamba. Donc, on est ensemble. Beaucoup aider vraiment. Tu vas comprendre qui est mon invité de ce soir. Bon après-midi, Chomi Dangwe. Ouais, bon après-midi, Penayo. Loco là, donc voilà. Un mot d'abord, on a bateau Baota la biso. Ouais, j'aime tout le monde. Na lingi bateau tout et partout. Au bazar partout dans mon kili mobimba. Na lingi bango le wana kufa donc. Baza vraiment un ngai donc Chomi na bango yo animateur na bango ya mboka oyo fois lukaka ndeni akosa la poisse et puis ça va bango chaque année et je suis là pour eux donc voilà. Chomi Dangwe et bien le c'est ça bonne santé d'abord na bolo Yo moni onde onga na ko mona boye na moni libanda na moni kasita. Bon, kati de kende na bonde mutaza bu amona libanda bonse na kati ça veut dire ezanda kuna yo eza makambu na yo salaka ça va par la grâce de Dieu ngana Chomi na ngweri donc boulot déjà yo yebi soko yebi o lui yebi to aux gens pour s'informer o yebi déjà parce que nengo tourner la on est ka faut informer o tourner boulot correct na maïs sur Fabro mon boss mon patron que j'aime beaucoup en tant que Chomi na ngweri coach de tous les animateurs congolais et je suis là avec mon patron Maïs Fabrigaz Nebi que non on a écouté un boss team orchestre DG Yambinga orchestre Yambinga je suis joyeux je me sens à l'aise et donc voilà c'est important pour moi. Merci beaucoup Chomi Dangwe. Réponse au Nebi que ça énormément plaisir à Viron Zambijikakis autrement appelé l'artiste a plusieurs styles donc Nebi que ça lié bien Chomi Dangwe comment on a cabona auto yambayo na micro nanga il y a 3 mois passés. Donc, au bétin ma solo à Robino. Les lotis au bétin ma solo à Fabrigas na villageois na light music. Nebi que batu ba star la biso ba za ya kokamwa. Ba linga ba comprendre comment tu as fait pour nos comana et pas ba villageois plus. Ale bolo mona makwenda. Yedendi selia toto na yo koyibisanga la libere. Libere moke pona tombola bilamba yo bina malamwe. Maestro Fabro tala mambu togolongo la bilamba toko pepa likolo. Chomi na ngweri ye lelele. Oh batu ba yebi Chomi na ngweri aisa batu. Ala base zume bas pamba. Panda do 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 do. Chaboy. Ale tigalanga pena bwake popole landu. Ale Maestro Fabro na bwaka papa malamu tigalanga pena bwaka Chomi na ngweri na leli bilambebele yo chaboy ya shigidoda Et puis kendo bwaka bongo et refléter batu mange ya nani ya chiffre 9. bato bazo se refléter wana
te lelo sikoyo wana ina talisa bato motango oyo bakestion nango tuna donk kolakisa bato keno c'est l'animateur Chomi Nangweri oyo voilà so comprendre mais na minute oyo aza na ndeka na expliquer bato aza na kati ya vila no baorchestre oyo eza orchestre ya venir orchestre oyo ezala orchestre ya monene orchestre oyo ezali orchestre oyo ezopromettre lelo ezomonana na miso ya bato ke eza orchestre moko boye rien à dire et pour moi Chomi Nangweri c'est important parce que mikolo nga naza ya kokula comprendre oui naza ya kokula nde naza boye parce que bato bayebi bato na bapale bayebi elengi bato tu baza na bapale bayebi soki bato bakula bayebi gu ya kokula ndenge ezala basali Chomi Nangweri akula sans comprendre donc nde nakuli bongo na kati ya orchestre na biso naozelaka bosa uta okuli première fois mpona lia combine comprendre donc nde naza boye cela veut dire quoi donc na orchestre na koti eza na banorme moko eza tellement bien réglé ezosenganga Chomi Nangweri te naloba ta mosusu mabe to naloba soki ndenge moko nazala na baéducation moko boye oyo touti nango na bandenge moko boye ya malamu te mpona eza pena na banorme tozomona baroi de play omona baroi de play aza wana toujours réglé parce que eza orchestre yango eza vraiment na barègle moko enorme ntina osolo émission osoki osolo tosali yango mabe donc ozwa mpe suspension donc suspension mpe kolakaka grâce à Dieu mpo bémission nasalisali basepeli bamoni keno nazoloba bien naza na problème na bato te nga kuna tiki nanga nde bato batuni na bangonga moi je suis là pour faire seulement Chomi Nangweri odolongo chiffre 9 oye na orchestre ezopromet na light musique epa fabrication orejoindre bavillageois orchestre ezopromettre par rapport nomoni bina fila longo asala esimbi acoustique dizamal omoni bachéri méclair baobeta tondeni na comprendre ouais en tout cas eza nango mabe mpe te moni eza orchestre ya avenir ozomona orchestre oyo ya avenir efuli bato ebele à part bato otangi tomona bamasa na biso bamaterasi osokomprendre comment est ce que vitesse esalama malgré eza dimension na dimension tomona bavibrateur bayale ozomona nde bakima na kati ya orchestre oyo ya monene ya makasi oyo batano bapela lelo bato bazosala makambo bango ezokende bien soki otali omona bafrere na biso babina file ozo bapendre bazosala mosala kitoko soki lelo baprésident orchestre mosusu bakomoka inflie to mosuku okomisa frere na biso bina file camarade bakoma bacamarade eza parce que esimbi ezosimba osoka yango moni bato bazoya bakoma bacamarade na bina file ebina file aza mwana maestro fabro yango moni Chomi Nangweri aza mwana ya maestro fabro Chomi Nangweri aza Chomi Nangweri aza mwana ya maestro na minito parce que outi epai ya nani ozalaki mwana arobi moninga yango nde émission nazobengana koya te parce que bino bajournaliste bozana mpona bobetela biso bamabako nzoka toza mpona tobetela mabaku te parce que nga comme je suis là énormément omoni nga ke Chomi akomi ya bachemise Chomi akomi ya bacostume Chomi akomi moto oyo suki na ye eza bien rasé bien coiffé ozo comprendre donc ozomona ke Chomi aza motu oyo aza te ya bamosaka batentire tout ça lelo Chomi azali homme moko boye respectueux nde naza boye nakokende koreprésente mwasi na famille na bango comme je suis comme ça nde naza boye nakoki kokende na bureau moko boye ezalaka na bamibeko mpo bato bakota te mais les gens donc baotalanga boye bakonzi ya mboka baocomprendre que non te fun barespecte moto aza boye ah non ça c'est un homme epuis nga moto bakatenga suki ya na mitali na bi oh waouh ça c'est moi donc voilà donc pour moi Chomi Nangweri eza kaka important parce que omoni orchestre na côté eza mama na mouvement donc bato bapesanga ndeka chance na travailler napesaka ngo eza mosala moni tokoloba nyonso tokoloba tube tokozonga boye ekozala vraiment important te importance ya makasi ezali Chomi a travailler aservi bakri talaka boyoki embemi malgré bakomoyibayiba bakri nanga bafandi bayoki mpena bajoel salambi na mikili bayoki bato base ebele bayoki bapena aplodi service bayoki mpena kimbambie misike eza bajete mpo awa eza villanova izine hei eza bajete mpo awa eza villanova izine hei ale tofanda lokolo na biboye Chomi Villanova light music eza izine bien sûr que oui mais cri oyo ozobwaka eza Villanova te ngo uti obwaka cri na émission nango ute nango na chiffre 9
ende lingo lobani faut boire que la light music pour faire voir na bateau ba otala biso que ça ici musique na minute so na soko oyo nga na oyebso boyo kana betela yo ogoyo sanga teke na chemin na trité soko fali complicité na bato wana batindi yo keke ndoko tuna chemin ba ke soko ko luka problème wana etala bino na bango parce que nga je suis l'enfant de Dieu na calculer kama makambo bien apesa bakambo ba se chemin na ngweri un grand animateur comme moi donc na boka ba ebele na mboka oyo oui wana bato nyonso ba otala biso ba yoka lelo siko tang yo yoka cri soko yoki ke to sala kino émission na cri moko boyo to sala kina yo kango ezaki ya yo to ya bato na bino bato nanga nani yo binga nanga na parti te show liboso caméra te yango yo yoka obwakaki yango ntango ozalaki na nini na chiffre 9 naokaki yango mpa na ai siko ntango naoboka cri na siko yo problème nanga eza te yo olobi bien ke oza sikoyo na usine light music ntango oza na usine déjà fale obanda na oprouve bato oza usine fale ocreye mo eloko mo euti na usine na usine wi ya usine eloko ya usine eza ebele mpo usine daa na kuta ngo eza na babiloko moko boye somo oso comprendre yango mona esenganga chevi nango ina ya kaka parceke naa na baide peke nakofanda banasi bato ntongo janga kaka boye nasolamuka na nkema ya kobwaka e buto inda kaka boye bajalu basosepela po chemin azobwaka te nasikoyo elenga shida kokwaya na tatami okapanda bato bafanda bazela bayoka babiloko eza ebele shomi nango ere naza moto oyo babenganga papa marata marere joko arantaka te na animation osoka point mai na obetele ovena na minute oyo tala na minute oyo tobali patron nanga aesofa mikal papa mapasa jesali delio atuka omonake no babeti basali featuring moboye na inoso parce bakoti masa nanga 3 jours na kati tala niveau ya nguya wana epesi bato bafanda pena boye mwasi apiaka suwa mingi oya mbongo suwa te mobala apiaka suwa oya mbongo suwa te ye moko pona yaya ye moko pona nzambe yango esali olongwa pona oyo lingi maestro ça c'est l'orchestration kudu inos nakei kenda biso te bango moko ngate fuluka place bango moko atala nzela osomemanga wapi chaka vino na tout droit on touche on laisse taka donc yo yebi donc babi mikolo oyo toza wana osoka panisali boomona penake no misiki ere mo pena bato bayembi makasi shomi avandi ere mo shomi mpo kuna eza kaka bakri te kuna eza mpe ere mo pena bovandi bayaya baoyo panza nteke eske foyoka bayaya omonaki orchestre moko boye na nzambe pena merci o dieu merci vraiment po pesingaka na orchestre na reva donc merci vraiment mon dieu ntango oloba boye déjà na light music là je vois également mon vieux Mati Kasongo donc oui na kati ya light amona 5-7 rodal donc que je le sali à pasa wana bato nanga basi nanga vraiment na kati ya ville ya Nova déjà baya baboka bien sapa ok merci beaucoup Chomi Dangweri question ya curiosité ozalaki na chiffre 9 obanda omona beaucoup plus baclash oyo eza ya obombama te bato nyonso tu bayebi non nazotunu kaka tongi toleka ngo nde sikoyo omona baclash oyo bato nyonso tu bayebi ke no clash oyo ekwea na ville ya Nova si chiffre 9 na mouvement ya chiffre 9 obandeko et pourquoi tu as préféré yokende kaka na light music et pourtant eza na baorchestre ebele na parce qu'ils ont grand mouvement, ils ont orchestre à la gêne, ils ont orchestre de la gêne et ce que tu as là besoin de gêne et faut n'habiter un orchestre à la gêne. C'est pour cela et na préférence en tout cas c'est et puis on a ça makila village. On a makila villa nova makila wenge et ça dans le sang quoi ta na beta pas présent manda chante. Et na beta voilà quoi na beta ba présent Justina na boaka na ba je sac chipoi nyamuragera pera tramoni mami l'esprit que je salue et voilà
tonda ma concert soki loya betinga na matana beta na mais yo ozwa bransard tozwa chance oyo apesaka bato bakaka po bana kasi koyokanga yamoni kuti bakri na vida soki na kri mobi na kuti wana ngasi kona obwaka ata ebele ya bajalo bakotelamela bamonaka coki na kwete Il y a un changement en fait. Donc, à ça, on a après on compte ngati ala ko tebo na saka un simple travail en orchestre ba compte ngati ba présenter so compte ngati ba ko na pas a cho ko ko samé du kadi donc e ko se féliciter chômage à la bonne a ko linga ngote ce que ça na ko mona président mais c'est pas modulé joyeux à salango avec un bon cœur et ko ke no lobby so fingi kadi ngoyo no ko na na kwa ba bezo la ngayo biso longo bongo ya pesa ko na ko na ye pas ko ka balubani omona soko yo moke balubani kuna moi c'est non ya mo ko na lembe ça pour faire de na yo ça pour le ba comprendre le yo ko na c'est ça ko yo ko comprendre le jeu ce ko comprendre ya ba mo bala mo papa ma papa donc ça la base à la vie biso ba chérie de comprendre et il est bon ce type ça enfin dans mon une idée à faire. Merci beaucoup Chomi Dango et Rinabi qui répond que c'est le bateau Baota la biso mia mais bateau Baota la biso on va comprendre déjà que na minute aux en chiffre neuf de Baota on va dire Chomi pourquoi c'est un chiffre neuf et que atiki oui générique na ye karaboye otika kini en générique il y a goûté directement non photo qui était tout ça déjà de ça déjà le passé. Moi je suis le présent. Et c'est le présent qui compte dans ma vie. Et je suis le présent. Si on peut parler de présent. Et ça, on a parce que je suis dans la photo, on a pas sur le son. Est-ce que tout le monde va parler? Va comprendre les choses. C'est le choix. Il y a des pas continuer. Donc il faut chauffer. À côté de par contre, il faut faner. Par contre, il faut faire souffrir. Par contre, il faut diminuer. Par contre, il faut faire la presque au lieu où on a pas de déjà son musique c'est à ça et qui a fait ça quand la bête a fait ça le bas au réception de projets comme ça la musique là on peut comprendre si on
Ce que ça orchestre. Il y a des animateurs, il y a des musiciens. Il y a presque tout. Et maintenant, voilà. Tout ce qui sont nos différences, il y a tout le monde à voir pour que tu fasses dans place où tu n'as pas ce temps. Déjà, parce que toi-même, tu as dit que non, je suis là comme l'instrument, et parce que le grand de la soupe à ma bébé, ce que le grand de la tête est politesse pour le grand de la bien. Donc, et ça, ils ont une bande, et comme en dehors, il y a un truc de beau, ils ont un truc de beau, comme ça, ça m'a fait polité, ils ont un truc de beau, ils ont un truc de beau, ils ont un truc de beau, Na malongi ozelaka okula pe na lokwa ba dépense na jali papa le fond ba liste la parole non le poste de la paix la sanglière kanyaka makambo na New York ba pe na lokwa ba teddy to applaudi service ba zo sepela ba Michel Baz papa mayangani ba zo sepela ba Joël Salambi ba zo sepela ba Joël Salambi ba Christian Pécho ba tellement ébélé ba za na donc ba Junior Galiano on va prendre ce que dans la maison de Bimba on va prendre ma gloire Kikita ma gloire Kikita va se faire là parce que tout le monde au monde maintenant va se trouver le scène parce que tout va se faire en retour Armando va tout va se faire ça je me donne la tête na place où la gare si je comprends bien le mot tout n'a voilà c'est la lumière le bien c'est tout va aller dans la gare dans la place donc on a lobby bâtiment bana banda kwa boss chini ya pesa kwa lobby on a tiré comme la pesa merci beaucoup Chomi Dangweri c'est la biso mo cri to la bête to linga ko tango bwa kaka le cri kaka te ate kala te sika nyoso to mais na bobi na bobi le kasi kalo kono le batterie va voir à kala là déjà ça va pour moi na light music na to music obi bien batcho ko tona yuko ko ni kunga na biki na light music pe ba tala ko ba jali musique la dire bazana déjà avec ce que la côté à battant déjà tu auras la forme qui se peut pas c'est la forme ça va Papa, je ne peux pas me faire la forme, il y a la main, ça va pas. Après Boston, on va décorer quand il faut la rouille, ça va faire la pression sur la femme. Papa, on va faire ça. Donc, on a mis le bon mot, et puis, on va faire la Air Force One. Ça, on va prendre ça, on va gagner la parole, on va faire 5-7. On va faire 5-7. Donc, déjà, il va faire 5. On va 4. On va prendre tant que vous voulez parce que 5, 7, quand il y a un on va prendre. Il y a un je dis le j'ai dit le bon ça va prendre je suis là voilà na yo ko bunda na ndinga nzito na light music ko kikotwa nga na onti parce que ça vous le saurez on a tout que baza de partout dans le monde avec des chez nous à kuda tobengaka lelo po bino na bikwa bato olinga verité te nga tobenga sikoyo motoki bato baloba peno te vere oleni akoluka kosela chenu makambo boye aponi alingi kaka abangambo na ngoyaki ndenge chenu na dimi yo ebinga nde non ntango kosola toza libanda eza siko osala émission la première émission oza na bandenge na po oluka émission don ocomprendre osala biso mpe topeso kaka bandenge wana nyonso tozoduka mais dis-moi babiso bachemi nango ntango na naoloba ngo po avoloba mwa demo likolo nango otala babulo na pesa omoni babulo na pesa na mboka omonake no eza normal kutu aleka na kikoch aza comprendre eza normal kutu chemin aleka na kikoch parce que chemi soki azobwaka bakriloka bacabai aletikelanga pene cananu boye wana eza bacrime oyo baanimatere ebele babwaka na bango mpe na mboka oyo me ta mosusu batuta bakote totuta te na bamasa nanga ba 3 jours sans comprendre lelo nde naza boyenga naza mope naza na tante na elekaka na télévision bosilikisisanga to naleka na télévision nakoma kolobaloba trop de vérité ozomona bato mosusu bazongo mpe mabe
vois, et on monte dans la vie que non, et dans ça, beaucoup. Mais nous sommes le bien vérité. Vérité, ça fait. Vérité, tant que au bateau, là-bas, il y a un chomi, tant que ça, l'eau, et tout, na moni vérité, il y a le bien. Au fait, t'as comme un normal, au sol. La question est pour chez nous, nous pour aller. Deux autres journalistes, on te dit ça, donc comment d'accord. Vous avez à faire tout ça, parce qu'on a la réponse pour la question, la réponse, on a pour le tenir en même temps. Parce qu'il va parler, Nga na retenir aux attaquants, aux gens, c'est mon truc. Merci beaucoup. Parlons un peu de light music, bon préparer nini, tu as vu que pas pour maïs 3 ans à Kinité, bon préparer nini, bon embarquer. Naza penanga moko poto, atamboli pe na roi de play aza wana donc aza porte-parole na biso ya mouvement ya monene et bango bayebi te ndenge bacharge na programme parce que nga na minute oyo nazaka wana chemi na yo maître kino na basikoyo na Villa Nova. Roi de play koko kota na une émission. C'est un problème, c'est pas un problème, moi je suis là. Villa Nova bango bayamba ngai ya sentiment ya kosakana te. Alors chemi na ngwe lelo roi de play koyamba ye émission oyo mosana yo omona te ke no eza vraiment Merci beaucoup Roi de Play Aza déjà. Aza Dana Katia Plateau Nanga. Roi de Play, bonsoir. Un mot d'abord dans le bateau, on a passé dans un programme, il y a light music, d'autres qui m'ont la lumière du jour. Programme il y a light directeur na Genève les abattements après que le maman les mêmes soirées on a beaucoup sur les deuxième page pour ça on s'est mis sur la première fois et on se grâce à tout dans le 13 mars 2021 le Darwana na centre de santé et déjà ça avance et reconnu que l'article est signé de l'album international l'album urbain le banc le Nicaragua voilà et c'est ça nominé la musique talent awa deuxième édition des abonnés dans le décembre 2021 meilleur point de c'est 19 décembre déjà la chanteuse de l'université la région de l'université après 6 jours et ça deuxième album que on a fait ici dans le territoire et ça donne un peu merci déjà et personne ou 3 personnes comme ça. De l'eau qu'on a compris, comment les chemins avec la place de la boutique de l'eau déjà mais sauf que le mois du Sénat va il va de plein est-ce que
Merci beaucoup pour finir avec Ishomi Dangweri. Ishomi Dangweri est moi d'abord na bateau bataille l'émission va retenir nini pour Ishomi Dangweri pour tout le monde. J'aime tout le monde, j'aime tout le monde, j'aime tout le monde. Et bah, toujours tout consommer Yomogo Puna. Donc, nous avons la plateforme de player, porte-parole très noir, invité quoi. Apparemment, Bino Kuna Bojora va porte-parole de non. Donc, des aboués, donc voilà, donc les aboués, donc bon, la mission est partie dans la mission. Pour bamonaki mabe donc bayebaka na ya chibo minene na suka mboka base du jeu boyebi chemi na ngori toujours naza mpona bino donc nchini ne tombera jamais chemi na ngori naza wana toujours charge na komema yango chisalemba oloba kote oyokola muke eza nini maseko to comprendre que muke apart na mokimia ola muke eza koloba lelo na génération toneti kotomenga na impact aza na album epuis pas azosala album epuis na orchestre ete sozo comprendre epuis lelo na génération sotaloki omona bavibrator omona baza ebele oyo bazo réconciliation nanu ya vibrator na bina file natuna bana light music moza awa comment bototrouva biso da kosalaka bolo biso da kosalaka bolo nayeso kokaza mingi kozala voilà c'est ce que vous dites biso bolo eza on look après hein on look après nyonso na pesi oyo so tali penaki na part nano na moko na pesi ya patobeta wana molongo asomoka nzembo ete so comprendre et puis question ka moko wana na poso nde zwi baeramase réponse non soe biso tolinga pete tolinga pena bato bazala bien ekompresaka ke tosanisa na bonke bato bango nyonso tu baza titre ya maese forme gas oyo basali na génération so bayokani bongo esala bien ebalakila nini epromouvoir mpe kaka musique edition akongoli important vraimen ya mwana merci beaucoup le 13 mars na centre de développement du mix la première formation merci beaucoup Chomi Dangweri numéro de téléphone et puis quelques dédicaces en bas. Non, mais numéro de téléphone, j'ai appris sur ça 43 9 90 leader Claire Kilembi leader abana lemba donc c'est-à-dire qu'il y a pas que coaching ndenge na ye quoi donc voilà quoi donc na bossa inte illusion tsumbu cadastre Yannick Antitero mutunanga ya parler passe de boss Izedoko le patron Enoch Kambaja na kata lemba na pesi moko et na bossa nité bato baza vraiment ebele ya kolandanga pe na tv titre pampoli service Bobo Lubambu l'international na pesi bato to place to azali pe na Trésor Mbakisukidi ya Maoto Ndele le millionnaire ndeko na Gito Ndele donc ya bino yango bana salon otu babi moza nsima eshoni yango eri bana limete baive star baive sempeti bato baza ebele bana oni surtout bana oni pena donc baza vraiment ebele babazarde na lemba donc voilà quoi j'aime tout le monde et puis voilà. Merci beaucoup Chomi Dangweri pour notre temps pour disposer et on les canne plateau merci vraiment donc on a plus merci Peyo en tout cas ça va sur la recherche car l'émission et la question de ça la salabo et ça la pénalité ça est
Ok, merci beaucoup vraiment. Nabino bato botala ngapinda. O botali baku ya botala partout dans le monde parce que retenons bien à partir d'aujourd'hui, c'est bien en web et avant a commis les longs à like musique dans les choses de la situation. Donc autodaki na ngolelo ya roloba moi Sinzambe. Joyeux anniversaire à Audi. Joyeux anniversaire à Audi le Manzaka moi Sinzambe. Moula ya mama. Odile Manzaka bien préciser. À longo na musique ya DJ, est-ce que wana esengaka yo moko loko oyebi ke kuna ezalaki miziki ya badidieu awa oye na orchestre yo ndo oyebi est-ce que openaki toyemba visible ici oyemba mopepe oyemba maoezatala molongo soblaka jadilitita don de die mwana ya mpe na obanga te nde oye na light music umba mpe shomisa labiwa soki nalobi elabiu bana lela kosanga taki olingaka nga bandimaka kaka ngayaya don de die ya mama don de die change ta match na dernier minute bongolata kolela shome komesengo po basi bayebanga na eglise nalelaka kaka na créa relation na badiaconese na badiakrea oyo eglise mais chaque dimanche soki kite esili paster ensemble elelaka ngai paster kuto akomi osanga o mais chaque dimanche komi okamwa o chaque dimanche même si j'ai o jeff merci beaucoup nayebi ke esali énormément plaisir na bato baotala biso vraiment la nakomi na suka nayebi ke otemi bamona ndolasi okoya responsable chemise jeans ozwi mokasi oteli biso na makolo esali déjà bien toyebi ke esololi vraiment wana eza village isine eza bashete mpo awa eza villanova isike hei eza bashete mpo awa eza villanova isine hei ale tofanda logolo 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 asa logolo 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 maestro Pablo logolo papa mapasa logolo papa mapasa logolo logolo logo kimbende hey ala yidi camarade do. Merci beaucoup. Comprenez bien, c'était Chomi Dangweri. Donc, Babi, émission, c'est vraiment plaisir na bateau tout balinganga. Tout notre bateau balinganga, il faut que nati na suka, là, non, na Milouz, wana, précisément à France, non, on a un joie au pingi, pingi, bajoie, au partenaire, toujours na carte à France, wana, non, on a Eric, Eric. Donc, toujours na carte à France, wana, ainsi que na bafano balela grâce makola. O basepela na mutana o basepela façon amemelaka yango vraiment nga mpe nalingaka bino komena ma devoir ezalaka soki ota une émission osabone premièrement osabone olake oaime vidéo na biso okommente comme suggestion toza nango mpenza ou remarque yo opesa na grâce makola na bino osali yango apartir ya commentaire et en plus kogarde ka émission te partage na baoyo bano batali te vraiment découvrir peu grâce Makola Neo au découvrir. Voilà, quant à moi je vous aime. On se retrouve à la prochaine. Bye.